Bandeko babolingo na banzi bouti kolanda na bilili ndenge nini président Joseph Kabila akitine avec impact na mbujimai pe souci ya mboka ndenge nini azali kotambola tambola pona kotala ndenge nini mboka na biso ifo ezwa elongi ya sika ndenge nini ekoki kobongwana oyo bazali koloba nyonso na bato pona koloba ete Joseph Kabila ayende po ya boma mboka bino moko bozali kotala ndenge nini moto oyo azali na souci ya mboka pe ezali komonana bosili komona ndenge bakamion ya 5 chantier esili kotanda makuna na lede kasa ifo ete mosala ifo ebanda banzela ifo etongama oyo banzela oyo bato minene oyo basalaka panda 32 ans batalaka ata miso te lelo moto oyo bazali kobenga ete étranger tala makambo azali kosala nzoka nde mwana ya mboka ya solo ye wana ba oyo bakambaki panda 32 ans bango nde bazali bapaya balingi baya kodistraire biso na bamasolo ezanga tina bamaloba ezanga tina yango wana tolobi ete bandeko babolingo ebongi malamu biso tokangama se na Joseph Kabila Kabange mpe topesa ye maboko mpo ete mboka na biso ekende liboso bato minene oyo bozali kobenga oyo te banani soki ba opposant congolais banini lelo Joseph Kabila yo wana aleki na bamboka mosusu ya baopposant congolais amoni ndenge nini bato bazali kovivre pe ya kamwe baopposant congolais wana ata bado ya pamba ata kosunga ya pamba batikala kosala eloko te lelo toye koyeba verité toye komona ete bazalaki kaka baopposant ya maloba oyo bango nyonso tu bazalaki kaka na likopa bango na bamobutu kolia esika moko komela esika moko me liboso ya peuple bazalaki koyela biso badiscours mosusu ya kolalisa pongi mpona kokosa biso ke bazali mpuku nani au nzoka nde bazalaki na bango kaka na kati na likopa na bango bayebanaki bamasolo na bango ya kati na yango wana bandeko congolais boyebaka ete mboka na biso République démocratique du Congo ezali mboka moko esengeli tosimbana tokangana po ete mboka ekende liboso po ete mboka na biso ezali mboka oyo nzambe apesi bénédiction mingi po ete bato mosusu oyo bazali komibenga bana mboka bango bazali kotala kaka barichesse ya mboka na biso mpe baintérêt na bango personnel mais bazali na intérêt ya peuple te moto tokoki koloba ete azali na intérêt ya peuple ezali Joseph Kabila mpona oyo nyonso tozali komona ndenge nini azali kosala na mboka na biso République démocratique du Congo ndenge nini azali kolinga ete avancement eke ezala na mboka na biso botala susi azali na yango président azali kokita na makolo mpe kotambola bakote oyo banzela ezali mabe mabulu botala ndenge meme cortège na ye mituka ezali kokende na badifficulté wana nyonso tu ezali kolakisa ete bolingo oyo président de la République azali na yango na peuple na ye tandis que bakonzi mosusu na ntango ya deuxième république nani yango akende kokotela yo na motuka na ye na kati na banzela mabe boye po ete aloba ete akende kotala ndenge mboka ezali mpe ndenge nini bakoki kotongela bapeuple nzela bango nyonso tu bazalaki kaka bato bazalaki kovanda na babiro mpe na bamituka na bango ya kitoko kotambolaka mpe kosalaka bavoyage na bapoto bazalaki kobosa na ete bazalaki na devoir monene ifale basala na mboka basalaki eloko te mais lelo Joseph Kabila aye kodécouvrir bacatastrophe na bacatastrophe pe Joseph Kabila aleli mingi mai ekiti ye na misu komona lede kasai ndenge nini etikali boye mboka mobimba tozali kovivre on dirait tozali kovivre na kati na mboka ya bato bawa tango mosusu pe mboka ya bato bawa ezali kitoko mais oyo ya biso na Congo ekomi nde likambo mosusu yango ite boyoki ndenge Koffi Olomide alobi ete tango mosusu ndoki ezali se moto oyo ozalaka na ye esika moko mpe boliaka na ye mpe bomelaka na ye ndoki ya congolais azali mosika te ndeko tala ye kaka pembeni na yo ezali kaka ndeko na yo congolais maloba ya Koffi Olomide wana epesa bino leson epesa leson papa Roger nazali kopesa yo maloba tout de suite mais avant ya kopesa yo maloba na tia lisusu maloba ya Koffi Olomide po ete bapeuple congolais bayeba ete ndoki ya congolais ya solo ezali nani po ete ntango mosusu bazali koluka ndoki ya peuple congolais mosika nzoka nde ndoki ya peuple congolais azali kaka pembeni yo wana bandeko tomoni yango awa ndeko Jimmy Mubenga akufi kuna na Londres babomi ye est-ce que momoni ata bakombata bakei kotouche bato ya droit de l'homme po ete baziyebisa bango ete tala likambo bapolisier basali batelemela yango momoni batikali
kosala yango te. Jimmy Mubenga wana azali nani? Congolais. Jimmy Mubenga wana abandaki kobunda esika moko na ba combattant. Mais bomoni ndenge ba combattant ba pesi ye mokongo. Ebongo yo ndeko, yo moto mesana kombimisa bana na yo ngulungulu poko lobanini yo tokende ko marché. Ndeko, yo kanisi soki ba bomeli yo mwana. Nani akotala yo miso? Tango mosusu ba kosala assemblée un jour, 2 jours, et puis ba sundoli yo tikali na pesi ya libela. Ndenge mongo pe na mwasi ya Armand Tungulu. Atikali na pesi ya libela. Batu nyonso to omona baza koyaya wana baza koyaya. Soki bapesi mokongo bazali na ba version na bango mosusu ya ba masolo ba betanga. Biso tolobaka yango. Papa Roger azalaki na marche o ezalaki na Belgique azalaki komona tango bato bazali na pembeni basa après marche bakei komela mela ndenge bato mosusu bazali koloba ete mwana mobali wana ifezalaka kindoki ya famille na bango koma yo motu mobimba okende komi pe kobamba libanga na cortège ya Congo et puis osali mikolo ebele na poto mwana ya poto kende kosala ba bêtise ya boye. Alors les mêmes bato wana bazalaki kokanga kuna Armand Tungulu héros omoni hypocrisie à peuple congolais. Yangana ndenge Kofi Olomide alobi ete tango mosusu ndoki ezali kaka moto ovandi na yo place moko po ozali kolia na ye sanke omiyeba. Papa Motamba tshela ngai pe tshela biso nanu loseba wana ya Kofi Olomide ebongo Papa Roger azwa maloba. Toki makamvula na mopepete ifelo kafuma tango mosusu ndoki semaka ya moya kanesa ni mokelo. Toki makamvula na mopepete ifelo kafuma tango mosusu ndoki semaka ya moya kanesa ni mokelo. Toki makamvula na mopepete ifelo kafuma tango mosusu ndoki semaka ya moya kanesa ni mokelo. Ya solo penza Kofi azali na raison. Ndenge penza liloba elobi tango mosusu ndoki ezali kaka moto ovandi na ye pembeni oboliaka na ye bomelaka na ye. Ndoki ya Congolais azali na ye mosika te. Toluka kaka ndoki ya Congolais entre biso na kati na biso. Ba Rwandais bazali bandoki ya ba Congolais te. Ba Burundais bazali bandoki ya ba Congolais te. Ba Ugandais bazali bandoki ya ba Congolais te, me bandoki ya ba Congolais kaka biso na biso. Bandeko ba bolingo. Tango Joseph Kabila azali ko sala ba misala ya malamu na kati ya Congo. Est-ce que bomoni ba Congolais ba lobi ete notre pesa na maboko po ete tokende ko renforcer mosala ya 5 chantiers? Mais bozali komona kaka les mêmes bato bazali komi benga ba combattant bango nde bazali ko sala tout pona kolinga ete ko détruire même mosala oyo ezali ko sala na Congo. Ba miyibi oyo bazali ko kango bazali ko yiba même ba biloko ya misala ya 5 chantiers. Soko tali ba commentaire ya ba combattant na internet bazali même ko féliciter ba miyibi wana. Boye bisabiso est-ce que bango balingi Congo to bazali ko luka intérêt na bango ezali mawape pasi. Yango na bandeko ba bolingo tozali ko yebisa bino ete moto azali na souci ya mboka eyebanaka botala ba makambu Joseph Kabila azali kosala. Toye kotala ba opposant congolais. Tokanisa ngi ete tangu memba opposant congolais mususu bazalaka na poto. Par exemple ba professeur Chikudia tangu basalaka makelele bagangaka. Tokanisa ete na bamboka na bango kuna na bakasai batonga ba château ba gratte-ciel banine. Mais tala lelo Joseph Kabila auti kotambola na bamboka na bango eloko ya malonga kuteza te. Eloko ya malonga ezate. Alors ba makelelo basalela kabiso ezali na yango ya pamba. Yango na tolobi ete Joseph Kabila azali na vision moko mosika. To pesa ye maboko, to pesa ye nanu to pesa ye maboko, to pesa ye ba voix na 2011 pour ete a continuer vision na ye.
wana penza ezali ya solo, il faut a continuer vision na ye parce que pona biso ba congolais ezali mawa mingi o ndenge balobi mawa mpanga yango wana tozali koyebisa bino bandeko congolais mboka na biso ebongi ete toya to simbana po ete totonga yango bato mosusu ba congolais mosusu oya ba diaspora si ba comprendre ba moni be déjà vision de loin mingi ba kei na Congo ba kei ko s'investir pe ba créer ba emploi bato ba komi ko sala et bongo yo ngai ye tozali ko zela nini po ete to kende pe ko s'investir na Congo po ete mboka kende liboso olia ko yaga gaga go finga o boye bozali ko finga ko loba ko tali sabatulelo ba réalité mais ceux qui bazali ko zong sabino sima ya 32 ans tozali ko mona ete pasi na pasi pe milelo na milelo ezali pasi pe mawa oyo nyonso tu azali kofinga Joseph Kabila pona biso azali na ye ndoki ya congolais azali motema azali monguna ya congolais parce que makambo Joseph Kabila azali kosala na Congo bato oyo babengaki bana ya mboka bato oyo bobengaki ete bakonzi babomi mboka pendant 32 ans basali eloko te bino bato bozali koyelela biso na bacostume baveste banini kolata kitoko kaka basolo ya parfait na nzoto mais bozali koboma peuple kaka peuple le même peuple bozali koloba lelo bana ya mboka peuple wana nde bobomaki pendant 32 ans bonyokoli peuple yango wana ntango Joseph Kabila azali kosala biloko ya boye bokangaka na bino minoko bouche be bolobaka te po ezali soni mpona bino eloko nde ezali kolobisa bino nde ezali siko soni bozali na baargument te ya kopesa na baélément oyo Joseph Kabila azali kotalisa bino en ce qui concerne mboka na biso République démocratique du Congo mpona yango na banzi Joseph Kabila awuti vraiment kotalisa ete azali président ya solo oyo alingi ba peuple na ye tala ndenge lelo azwi décision po ete banzela etongama na le de Kasai pe bakamion ya 5 chantiers esi ekoti déjà na le de Kasai kala te misala ya 5 chantiers kuna ezali kobeta madada botela même ndenge Joseph Kabila azali kokende aza kotala babikoki ya le de Kasai epeseli ye mawa ye moko azali kotala azali koloba eske na kati ya bandako ya bato bavivaka président epesi ye mawa pe pasi na motema alors bato bazali kobenga ete o bana ya mboka o ba président ya boye tala na 32 ans basali eloko te babomi mboka pona kotalisa bino boyeba eloko nini ba opposant congolais bazali koluka nde ba intérêt na bango personnel mutu alingi peuple azate soki balingaki ba peuple congolais bandeko tozali koyebisa bino ya solo ndenge bazali kobeta tolo ete makila ya congolais bakoki kosopa yango pamba te oui bakoki kosopa yango pamba te mais makila ya mwana mboka oyo basopi yango na Angleterre na bapolisier anglais bosali nini botouche pas même bakonzi ya droit de l'homme po ete batelemela likambo oyo bino nyonso nie bolobaki ete bino nde bozali na pouvoir kuna na Angleterre bino nde bosimbi ya Angleterre bokomi lelo bato ya kokitisa mongongo mpe kobatama pona kotalisa bino ete bakombata oyo bayebisaka bino ete o bango nde bazali bato ya o bango nde basimbi ya Angleterre te tozali na bango kaka bangunda bomoni congolais akufi Jimmy Mubenga oyo abandaki koassiste na bamarche na bango koassiste na bamakambo na bango akufi batomboli ata mongongo te raison nini bazali kokosa ono po azalaki angolais ata azalaki angolais bino bokoki kotombola mongongo te bokoki koluka bato ya droit de l'homme te mpo balobela yango ezali pasi mpe mawa bato bazangi initiative na moto bavandi kaka na poto tika bavanda ignorance boza koganga kuna na Congo bakosisa bakongolais ebongo bakongolais oyo bazali koboma na poto ya 0 metre na bino bozali koreagir te mpona nini mpona tolakisa bino na mokili ete bahypocrite bazali bahypocrite bato ya lokuta bazali koluka nde ndenge nini ya kobenda bino bambongo kosengasenga nde eloko oyo bango bazali koluka kati na bino mais amour ya peuple bazali na yango te bomikosa te bazali na yango te mama Rosalie napesi yo maloba